100.4 FM Radio Panique Africa na déclic mbote mingi bandeko balandi mbote na bino banso sika bozwami mbote na boyo bakolanda biso bongo na 105.4 FM Radio Panique Africa na déclic topesi bino banso mbote neka ilika enene pinza te mokolo ya lelo ekuti bino banso na nzoto makasi mbote mingi na papa Lazare Mbulu mbote na mama Mami Kabeya na papa Fulgence topesi bino banso mbote bo nyonso bazalaki na biso bakozalaka na biso topesi bino mbote lelo mokolo ya poso tokutani bomo mesano po tosolola mwa moke na mokolo ya poso eleki libaku linene penza epesamelaki biso ya kokutana na ndeko na biso mwana mboka oyo azwaki bongo likanisi ya kotia makanisi na ye na likolo na buku ye abengami bongo na kombo ya Claude Maluma. Claude Maluma azali bongo mwana Kongo lokola Kongole nyonso amitungisamaka na makambo elekaka na mboka na biso ye pe amitungisamaki kasi amonaki te ekozala malamu mingi soko makambo yango etiamami na kati ya mokanda po te atako lelo biso tozali te atako ye lelo azali te atako boyo bakotanga lelo bazali te boyo bakotikalaka na nsima ya mikolo mikoya bayeba makanisi ya baoyo bazalaka na ntango wana pe bakanisaka kosala nini na makambo etali bongo mboka na biso na ntina yango aye kokoma mokanda apesi yango titre na Génocide au Congo pour votre confort. Génocide au Congo pour votre confort. Mokanda na ye alimbolaki yango penza mokolo ya poso eleki elaki bongo le 11 octobre na hôtel Bristol Stéphanie na avenue Louise. Boye bayebi yango bazalaki wana Mathieu bapoki les jus d'orange azalaki maman MC azalaki Da José azalaki wana Meje Canus azalaki wana Patrick Nsolo azalaki boyo banso batalisaki elongi penza bozalaki ebele Gérard Kanabasao bato mingi bazalaki ebele penza namonaki pe Pichibanda bana mboka bayaki penza ezalaki anime na ndeko Olivier Kayomo masolo elekaki vraiment kitoko entre bana mboka esengo ezalaki ya komona te toza kaka boyo bato bakaniselaka biso te bakongole baza bato ya ndombolo bakongole baza bato ya babini basilisi babosani mboka te Claude Maluma kotala ye boyo azali elenge azali mpaka te Claude Maluma azali elenge eloko etushaki biso mingi komona te na mibu oyo ye azali na yango na mbula oyo ye azali na yango akokaki kosinterese na bamakambo mosusu mpe oyo bilenge ya mbula na ye bazali kosala ndeko Meje Canus arelevaki eloko moko kutu koloba te kongole atangaka te bongo ayokei kokoma buku nani akotanga me tozalaki etone bandeko ntango ndeko asali exposition ya buku na ye abandi koteka yango sur place etekamaki na talo ya 20 euros me otali molongo esalami bandeko bakosomba elekeli ngai bandeko mosusu basombi mpo na bango mosusu alobi na kosala yango cadeau fin de l'année ezali ezokoma kala mingi te bafete boyebi ndenge bato bapesanaka bakado bamosusu basi baprévoir d'ailleurs bakado ya fin de l'année kopesa baninga livre wana kitoko penza esengo komona te tozo évolue bato basombi buku elekeli ngai batiaki système en place ya soki oza na cash te okoki kosomba même par machine moko ezalaki wana machine ezalaki
bo bazalaki na cash bakosomba na cash, bo bazalaki na cash te bakosomba par la machine, esalamaki mpenza na respect nyonso ya bomoto. Namonaki désordre te oyo bato bakokima mbango kuna, oyo bato bakoganga kuna, mo eloko ya kolia ezalaki, bato bakobukuta bakoningisa mbanga. Papa Joseph oyo akangaka bafoto mpe azalaki wana azwi bilili ya kitoko, ya kitoko. Vraiment, esengo ezalaki komona te makambo elekaki na limemia mpenza. Bana mboka komona te ebite nano bango na mwana poto, une autre classe ya bacongolais ezalaka, une autre classe omoni mpenza te mais ndenge nini tozali bandeko bana mboka, tozali na baformule nyonso, tozali bandeko na ngai na beti sete to se sous-estimaka te congolais azali. Évidemment, il faut un peu de tout pour faire le monde, bato lopoto balobaka. Soko toza ba mama oyo bakobrake kuna, mais toza mpe na bato oyo bakokoma, ba Claude Maluma bazali, ba Pichi Banda bazali. Tozalaka te soko toyoki o mama moko azalaka na Allemagne asali braquage na banque kuna, biso tomoni kaka te. To réduire bacongolais nyonso bazalaka na poto, bazalaka na mokili, to réduire bango na likambo moko. Non bandeko, un peu de tout pour faire le monde. Oyo ndeko Claude Maluma asali ekoki nano kobungisa biso makambo ya koloba tete miyibi bazali bani, totalaka mpe bakote positif na biso. Toza kaka na mabe te, parce que mabe eza na mokili mobimba. Na mokili mobimba bato ya mabe bazali, bato ya malamu mpe bazali. Soko tosali likambo ya malamu, totombolaka yango, tomatisaka bendele wana, po te mokili emona te tozali kaka mabe te. Tala volume ya livre, olobi me moto oyo azwaki mbula boni, azwaki mayele boni, ata nayokaki ndeko moko akolobona yoka nti moto soki akomi livre ndenge wana ezaka ye nde moto apondre nyonso, bazalaka toujours aidé par, oui, okozala aidé par bato mosusu, mais na bongo na yo ifo ya na quantité ya makanisi oyo oza nango mpo baede yo. Yo soki okei kaka boye naye nalingi nakoma livre boye edenga. Attends, ça fonctionne pas comme ça. Yango wana lokumu ezalaki mpenza epai ya ndeko na biso Claude Maluma, ye azalaki ya honneur, asali biso honneur po bato bakotanga buku wana ekozala kaka bakongolais te. Boyebi buku ezali instrument oyo ekendaka na bamboka mosusu, okoki koretrouve yango na bisika mosusu okamwe oyo encore congolais soso pembe azangaka mboka te, asali na baversion ya balangue mosusu na Amazon. Soko bolingi kozwa baoyo bazwi ntango ya kozwa yango te, bokota na Amazon na site na bango, bokomona buku ya ndeko na biso Claude Maluma. Soko bobeti Claude Maluma, titre yango Génocide au Congo pour votre confort. Génocide au Congo pour votre confort. Ekomami na Claude Maluma. Mwana mboka. Tokomaka mboka mwe, papa laza ngolo kamwe te tokomaka. Nde lokola biso moko nanu biso moko tomi catégoriza na catégorie, excusez-moi la tautologie, tokomi catégoriza na catégorie ya ba nul. Bato se retrouve à kaka na mabina, alors que mabina aussi ça fait partie de notre culture. Fali Poupa Kobeta le 2 mai
na Stade de France. Okomona kaka biso moko ba mususu ba kitisi yango, ba mususu bazomona kaka comme si c'était rien. Mwana mboka. Ngwe. Botuna nano bato ata mindele lokwa biso tolingaka soki eloko ya biso otuni nano bato mosusu. Stade de France wana eza lisekite, hein? Eza artiste nyonso te akendaka kotia moto na Stade de France. Tomindimaka. Bandeko na ngai tomindimaka. Soko likambo ezali yo moko mindimi. Olamuki na tongo tali kitalata lobi te, je suis beau. Mwana mwasi atala lobi non, je suis belle. Omi tali lobi te, Congo tozali. Et sur tous les plans, hein, bandeko. Tozali, hein. Innovation, invention, esprit à créativité, ça la bande cause kaka pota mosusu makoki ezangaka. Yango komona moto a fabriqué moi eloko moko, hein, na sens ya panneau solaire, a fabriqué robot boyebi de kona biso ya mwasi asalaka robot ezaki ko remplacer roulage. Eza invention na dimension mosusu ya bamboko tozali. Soko moto azwi makoki ya kozwa soutien ya kotombola eloko yango mokili ekoganga. Etolukaka nano bamiracle mosusu te kaka soki tolamuki eloko na biso yango ekoma directement na dimension ya makambo elekaka na poto. Toza nanu koya malembe na mboka na biso. Ndele te ndele bandeko. Ndele te ndele. Soko lelo tozwi te ata lobi. Lobi yango na spiritualité, le temps n'est pas matériel. Ezali eloko moko te oyo ntango tolobi ata lobi yango eza dans 2 jours, lobi yango eza dans 1 semaine te. Wana ya makambo ya tata Nzambe. Lobi na ye ekoki kozala dans 100 ans, lobi na ye ekoki kozala dans 5 jours, lobi na ye ekoki kozala lelo na pokwa. Yango babengaka ye le maître de temps et des circonstances. Maître ya temps. Botala boyo bazalaka ba pionnier na biso ya démocratie. Botala oyo bazalaka ba inventeur ya ba mosusu pe ba bénéficiaire ata na démocratie yango te. Ye akotisi démocratie, ye akotisi appareil fulani na nsima na ye batikali kodéveloppe yango plus bato mosusu baye kobina nango. Biso tokoganga lelo ntango mosusu tokomonaka mpe la terre sainte te. Ntango mosusu boyo bakoyingelaka biso bato 3, 4, 5 générations puis après, azali maître ya temps et ya circonstance. Dites amen. Ah, papa Claude Maluma, pesanga amen na kitoko. Ezali ndenge wana mokili ya mokolo nango. Atambusaka yango ndenge ye mokolo nango alingi. Toyoka nano ndeko Claude Maluma, oyo apesaki biso ngonga ya kokabola na ye mwa makanisi. Na mosala asalaki. Papa Maluma nzela masini ye moto akosunga biso abekisa biso na mwa soni na luyembo oyo bongo nsima toyoka ndeko Claude Maluma. 02. Nous sommes la 3e école de la rumba congolaise. Jamais sans nous. Bavila mpaka bauna mpelema Rekiungu Mosera Toreka Yakosa yakatobila Bona bakoko batikala zaiko Papa yakatobila Lokolo bakoko batikala zaiko Makalu kusani Ketuleka na gauche Yero kitambala Balula luke tuzonga na droite Lusakweno Flori ipe akatopi na mbonda bakoko batika na zaiko Mapikisa kulokolo bakoko batika na zaiko Lino shimba nyingane Balula luke tuleka na droite Mapikise kisolo Balula luke tulu balule malese Topi na mbonda zaiko Kia chosare kifumu bakusise
Masai, ya beta kumaye, ya loko na kuya soneri. Ya manori bingeba. Ondana loko tobina na dira samire. Patricia la. Ondana bano deyo. Desia. Oh, di tutalae. Kitambo forever. Charles Toulenga, Oscar Bokoloba, et Wawa, président Denis Kadima. Allez, Wakalokolo, Maman, Ningana Moke, Maman, allez, boucher. Verlin Bilongi, Bekoko, Christelle Bengo, Alain Balay, Zoli Kankusiku, TKS, Yves Bossilifwa, Général. Papa tomoni oza na biso na kanisi bo bakoyoka yo malamu oloba yo nani po bakoyoka yo bamituna soko obimeli wapi yo nani nga naza congolais lokola yo lokola baninga ebele nazali moto nayaki na Belgique awa naza kosala tourner mpona kosensibiliser bacongolais mpona génocide eza na mboka na biso bamassacre monde injuste na livre na komaki génocide congolais génocide au Congo pour votre confort ekolakisa ke likolo ya batelefone ya batu likolo ya mituka électrique tolingi likolo ya baminduki likolo ya bamatière ebele baconsole ya baje na bandako il faut bacongolais bakufa nde Kagame akoboma biso na bénédiction ya bato ya OTAN bato occident et que biso bacongolais tolamuka tomeka kodefendre tozwa livre wana eza koloba makambo nyonso oyo eza na kati eza na Amazon topesa mindele bakado lokola bapolisier na bango balingi biso te tokende na population po population eyeba oyo ezoleka na Congo. Alors il faut une sensibilité diaspora po na ngai eza 27e province ya RDC c'est une eza puissance financière à makasi na lobi na pe na diaspora ke na kati ya livre wana tosangana po luka ba d'ici où ils allaient à mindele où ils s'en bambongo abatu to chambongo na ka to fungola banque na biso ya diaspora idi ona ile nga pona nini potango na monike toza kokumisa lwalaba alors que lwalaba force na ngweza 2 milliards et quelques par année alors que diaspora est entre 3 milliards et 9 milliards na Congo démocratique. Alors c'est que diaspora est na mbongo où il faut changer makambo po ete nkita na biso ya mboka lelo
oyo tozalaka nango eza so te koma na mboka balibane na baindien toluka mpe tolamuka torekipere nkita na biso bakongole bazonga bato mosusu baza na kati ya koreve na mbulu tokómi nango eza mbulu bapapa ndokolo toza komona bapemba salon bazalaki nango biso toremplace bango me tozoreve lelo baindien babotola biso bakoma oteka na mika te na bitekuteku biso tovandi na poto tozolota tosala mpe banke na biso ya diaspora tokóma mpe baactionnaire nazo kolambusa diaspora parce que mbula tokómi nango ekómi ebele mosala tosalaki na poto ya moke ekosenga ke mosala tosalaki moke tobakofuta biso na retraite ebele te toluka tosala banke na biso lokola Félix Tshisekedi aza mwana mpo ya diaspora tosangisa mbongo na biso tosenga ye afungolela biso banke tozala baactionnaire tozwaka mwa quelque chose na chaque mois tocombattre balibane mbongo bakombata yango na mbongo bakombata yango na maloba te balibane baa na mbongo biso mpe totya mbongo voilà. Papa Claude Mayumba nakanisi bato bazalaki mwa mingi na kati ya sala bao bayaki bamonaki kasi yo komi bayaki kotala bayoka yo pe bamona makomi na yo biso yebi bakambo bakongole akomaka te moto akomaka bayebi ende Charles Onana donc biso tokomi su na mwa Claude Mayumba na biso abimi ye pe akomi mpo nini okanisaki okoma kokoma oyebi bie kongole na mwa difficulté ya makambo ya kotanga tokoli na culture ya kotanga te biso balobi soko olingi obombela kongole likambo komango akotanga te mpo nini okei kokoma nakomi ndenge nalobi mpo biso tozala omoni ntango tozokoma te bato mosusu bazokomela biso eza soni bato bakomaki koseka biso ngai nalobi te ngai naza kongole na mwana mboka oyo namonaki bainjustice namonaki mpo na livre wana nakomi kaka makambo ya génocide te nakomi mpe makambo ya entrepreneuria ndenge babotoli biso ekonomi na bapaya tozoreve toluka torekipere nakomi mpe ndenge tokreaki chambre de commerce na biso nakomeli mpe diaspora napesi mpe barecommandation oyo mpo tosala mpo mboka na biso ebongo mais problème na ngai ya génocide eza ke bamassacre oyo bazoboma biso bazonyokola bazoviole bamama bana na biso baseur na biso mais tozovanda comme si bato toyebi eloko te il fallait ke moto moko atelema toloba sikoyo version oyo ya biso lolange ya biso bakongolais toza koyoka na nzoto na biso ndenge bazoboma biso le bapaya bakomelaka biso yango mo différence ya livre na balivre mosusu eza baresi oyo tozwaki na bakongolais biso moko toza kodeklare ke toza na génocide babomi biso plus de 15 millions bareconnaître génocide na biso tobunda yango wana bitumba omoni tozobunda parce que eza facilité mpo bato ebele bazingami mpo ete banyokola biso bakabola mboka na biso. Ok, ndenge tosali wana bakongolo baza kotanga bo bakotanga te basomba bapesa mindele livre parce objectif na biso ezali ke population ya poto lokwa bapolitien na bango baka complice population eyebake baza d'accord na population te bayeba souffrance ya bakongolais mpe bacongolaise bamama na biso ndenge bazolinga kokabola mboka na biso ndenge bazoboma biso eyebana bato oyo bayebi Claude Mayumba bayebi amufwa nzala te eloko yango esu yo poani mpo yo oliaka na yo omelaka na yo wana mwa mutuka na yo eloko nini esali yo pasi mpo kota likambo ya bato oyo tokoloba kutu etali yo penza pe te naza congolais président Kennedy azalaki koloba ke loba luka osala oloba likambo nini okoki kosalela mboka na yo olie olingaka mboka na yo esalela yo omoni mama pasi oyo ezotambola na Congo soki tolobi ke etali ngai te etali ye te moto akokipe yango eza te mpo tovandaki mpe totali tomoni bapolitisien ebele ya biso mbongo kaka libenga baza na susi ya nini te mais biso nyonso tokozala ndenge moko te biso nyonso fo totala ke non komitala susu yo moko te tozotala société tozobosana lelo yo okozala na eloko soki entourage yo nyonso mama okozala na 1 million de dollars soki bato nyonso famille no monga baa pauvre en fait en réalité oza no pauvre. C'est ça tobosanaka. Donc ndenge toza wana tokomitala so biso te nazo kasi yango nanga nazoloba tokoma bomoko ndenge biso tokolaka n'epoka Mobutu azisa biso toza bomoko tozonga bomoko tozala na souci ya est tozala na souci ya bandeko na biso yango na foto loba po ete tozala bomoko bakongolais nyonso bayebake pasi oyo ezoleka na minute tosola nayo eza na bamama baza viole bazopanza bango mabumu omonaki na salle na tie ba image ya solo ezoleka na est omonde bato bakangi miso donc ça veut dire to rendre bato conscient to longola babenga yango complicité passive c'est-à-dire to yebi likambo ezosala mawa to balo elelongi totali kote mosusu te to ba complice olenga na zala complice na boyi na ngo zala complice soki etikali chaque congolais ayeba soki ya décider zala complice ya massacre esalama na mboka na biso balkanisation ezoya aza complice ou pas. Actualité oblige papa okima ngote yo na Bruxelles mokonzi mboka uti oleka na Bruxelles elobami poto zongela te basu balobi agumba meli
complicité yango tozoloba wana bamosusu balobi eza stratégie oyokaki quand même lisikulu ya mokonzi ya mboka makanisi no ezali nini? Bon, omoni nga nakanisi ke déjà na discours na ye wana le fait akoloba na monsieur Paul Kagame ke yo Paul Kagame pesa ordre na M23 na batu na yo ya Rwanda mapingano ya Rwanda eza na Congo babima na Congo kasi boyoki te eza bayebisi clair ke yo ndoza chef ya babandi wana donc c'est-à-dire oyo ngana e conforcer oyo ngana zoloba na livre nanga Hitler d'Afrique monsieur Paul Kagame parce que soki yo za na mapinga te okelongola bango ndenge nini. Et je pense que dans le langage politique, dans le langage diplomatique, comme se retrouve qui batu nyonso mokili mobimezala ki wana pour lobi ba loba na biso te ke bino bolingi guerre. Ce n'est pas que totiki guerre kuna bazo bundati. Ce n'est pas que batiki tango ba lobi na batandre yo me yo boy kasi batemwe ba monike yo boya na oboya no koyokana. Et M. Kagame a se trompé, frontière ya Congo na Rwanda ko kabwana te. O ya za ko sala za ko semer N ya 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Est-ce que c'est normal, tata mobimba, otika, en yaboye, et ça, donc, interpeller na mission à bateau, et ça, ma casse na ayeba. Ce qui a boyi, et qu'on continue, mais, et qu'on continue quand des faveurs y a Congo, parce que bana à Congo, tout ça na ba wazalendo, on a zo pesa mbote ba patriote, tout ça na yangona na zo la musa diaspora, bitumbo diaspora bunda ki on a pesa ka chapeau na diaspora, pour altérer c'est ça la mana Congo, bitumbo bunda na ka awa. Na Belgique, na Paris, na périphérie Kangama, na Angleterre, na Canada, na Londres, partout, batu abunda ki bitumba. La même diaspora balamuka na cause ya génocide na Congo, na cause où ils ke mboka na biso, ils ont la balkaniser bazo kabolango, bite ezali ba kabolango empire et matuti et yebana. Donc batu balamuka ba yeba yango, ezala combat na biso nyonso na minute to bundela Congo ba individuité. Ngana zo bundela individuité, ngana zo bundela Congo. Et yango na osenga pe bandeko na biso to koma pe na mbongo to sangana to sala banque à diaspora to senga ke FPI et comme banque d'investissement pour permettre même la diaspora ba créer misala qui est des banques. Bo ezana cadre na Congo tilelo ya ba paya wana eza ba commissionnaire financier baza banque te. Po bato wana ya bata maboma. Merci. Bato baye koloba na biso te tokobongaka te bato mosu balobi biso toza bakotisi pessimisme na kati ya Congo. Bato mosu bakomona biso lokwa mboka moko désespéré. Nayebi te ozalaka, naza sur ozalaka n'époque ya Mungulu. Akosala signe kuna na nsima lobi ngai te bo bakoboma mboka. Tokoma lokwa mboka moko désespéré. Toaka bato soko otali jeunesse na biso omipesi raison ya koloba ke eloko ekotambolaka te. Yo zape na liste ya ba pessimiste ya koloba Congo désespoir to eloko moko boye na se na yo ezoloba te moins espoir eza soko eza kote nini neti na eloko nini tozomona bitumba na biso ekoma ya bato ebele balibane bakoma bakolomboka yo moko uti koloba bateka matembelo bateka bisikiti yo bateka eloko nini boye lelo biso yo eloko nini mpenza ekoloba te espoir ezali Kongo ekotelema. Espoir ezali parce que yo ozali parce que nganaza yo ozolobela ozoko interroger nga par rapport à Congo non okwa kusala no makamu susu espoir ezali ba conscient bazali ou bazo préparer bana na biso bana mususu pe na poto soko tali génération ou bana toboti na poto bango tu bazo kanisa Congo soko tali na équipe à Léopard ba jeune bazo kende ko beta na Congo ayebi kutu Congo ta ayebi Kinshasa ta bota makolawa mais alobi na poni na nga Congo bazo boya ba équipe mindelo eza ya mbongo donc na ba domaine beleza ezande ba oyo bazo gouverner ba o baza na passerelle la pouvoir chacun a sala ke atamboka na condition mo ezala ke ba congolais o ya libanda balinga mboka na bango c'est une force bana na biso balinga mboka espoir ezali toza en espoir toza en désespoir te ba congolais balinga mboka na bango yango moni ba kozo eloko te. Mutuna suka po toka bwana ndeko lelo yo po bayebisa biso te génocide esalama pe na Congo ezala reconnu lokola ba génocide ya mikili mosusu esengeli na biso kosala nini mutuna suka. Génocide ezali que tous à la conscient ba gouvernant comme biso to revendiquer yango to déclarer yango au fort pour bato ba yeba que génocide ezole kana Congo génocide ezaka revendication soki to revendiquer te mutu moko koyoke la biso te donc tous à la bato o ya mapinga bato ba koyoko réclamer et te réclamer ba droit na biso to réclamer corps na biso et ensemble ba congolais bazala uni ba déclarer droit na bango pour génocide ezala reconnu et en ce moment là bato se ba hollande là.
02 732 0450 nziana biso ya singa wana bouti koyoka bongo ndeko Claude Mayuma azali bongo oyo mwana mboka lokwa mwana mboka nyonso a Claude Maluma bolimbisa kokola na yebisa kabino nga sa koli na ngai soko na koli maloba pe emilamaka ye azali mwana mboka lokwa mwana mboka nyonso atelemika lokwa Congolais et alitete bino boloba ko mwana soso atonda kanzungu te na sima na ye bato bazali papa natuna yo moko na sima no bato bazali nga zaka ndingo moninga boye nga moko kaka nazobunda naka nga moko na momo ena nga muke ndi nasali tourne ata moko te aza soka azali kasi abimati nalobi ata moko te nga moko na munde na luka mwa infra nanga nalobi nasali par nanga nasali tourne américaine na ke partout na ambassade à Ottawa na Montréal na ye Paris na ye awa nasali ba conférence na loue ba salle nanga na futi bato fa na futa nasali par nanga pona Congo sikoyo na tiki mutu na mutu ayebisi ka livre za na Amazon akende kosomba apesa cadeau na mindele asala nini asala part na ye que chacun fasse sa part. Bonne année yango ezoya boyebi ndenge topesa na ka ba cadeau suka mbula yango na Amazon lobinde ko soko bakoti na Amazon bakokuta livre za kuna soki bakoti babeti génocide au Congo pour votre confort bakomona livre basombi bakoya livre bango livre ya anglais pe eza so bapesa pe bato anglais ezali batindeli bango Congolais sa makasi olinga mboka babika ka tozaka kana Congolais lingaka Congolais te Congolais asala ka boite lelo to koloba Congolais akomi pona bao ya ye bandeko moto akotele masoso aloba te Congolais asala kite azalite ndeko totondi yo botondi ya mingi to continue bongo koyoka 02 732 0450 zera biso ya singa botondi Ningane moke mama Mandibule, Edgar Guesso, Rémi Ayalos. Junior Kunku. Voilà. L'école Boulouba, le Lukanu, Guillaume Niessi. Tumba Norbert Misaka Jacques Ponda Bob Amiso Jean Goyi Serge Bosongo le banquier Rodi Mansongi Pullman. Reculez, 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 reculez. Avancez, 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 avancez. Blaise la Bamba. Aïe, aïe, voilà. Lino Kanté Toko.
na makasi na ye na titre ya génocide au Congo pour votre confort. Toyoki mwana mboka. Esengo, ngai penza nazali na esengo. Esengo na ngai ezali komona te ndenge na utaki koloba awa. Tozali kaka bato ya ndombolo te. Toboya likambo oyo ya bato oyo balingi ko réduire biso na peuple moko ya distraction na peuple moko ya lelo te bandeko na ngai ata lobi tolobaki maître ya temps pe ya circonstance akotelemaka. Nalobaka yango mingi na kati ya ba émission na biso awa te. Balmagne oyo tozomona. Allemagne ya Europe, hein? Balmagne oyo tozomona. Ba Belgique oyo. Ba France oyo. Ba Angleterre oyo. Ba Hollande oyo. Nabo nyonso boyebi bo bakisa Finlande, Suède. Et botamaka te kaka boye bomoni ba immeuble, ba gratte-ciel. Ba bandaka malembe. Boyoka lisolo na bango bo pona nini na France basalaka parfum. Boyebi lisolo ya parfum. Parfum euta wapi. Bato bayaka na ba toilette te, hein. Ba solo ezalaka. Na kokota na lisolo wana to alingi histoire ya parfum akota Google lelo akoma kusunga biso pona koyeba nyonso. Bozo imaginer parfum e botami wapi. Bato baki ko vivre ndenge nini. Peuple azaki ko vivre ndenge nini na bapoto oyo lelo oyo tokoma komona ngo bato bako kufa po baya poto bato bako teka mapangu po baya poto botala bandeko na biso na kati ya bala mer ndenge bazo dinda pona Eldorado ebotamaka boye te bato bazalaka oyo batelemaka bato bazalaka oyo babundaka balekaka pe basusu babandi bitumba basilisi te baleki boyo baye babandi bitumba basilisi te baleki papa Fulgence kino le maître ya temps pe ya circonstance tango atelemaki alobi stop ekoki botelemisa sikoyo misala kosambela eza mabe te ya bandeko mais Saint Paul alobaki boyambi ezangi mosala ezali boyambi ya pamba. Moto akoki kobandaka kokende église banda tongo tipo kwa te. Tango ozotelema na tongo oyebisi mokolo temps pe circonstance. Ngai oyo nabimi. Simbanga na loboko totambola. Mais soko okeye siko bato baza kaka ekolo Yesu yaka balabala moko beglise sambo akoya te pozo sala te moye ya sunga yo ekozala te. Papa Claude Maluma Longonia pinza musala na yo emonani omoni bino boza bato oyo mokili ekotuna kasusu te po toza kaka biso nyonso Kongo wana esalela biso nini me yo osala nini mpo na Kongo yo tokotuna yo lisusu te. Papa Claude Maluma yo tokotuna yo lisusu te yo osi osali mosusu akotuna asali nini yango kaka mpona kokoma kaka livre wana te. Beta Claude Maluma na we okomona baaction asuka kaka na kokoma livre te asali ya mingi yo beta kaka na we luka les actions de Claude Maluma o ba mama asalisi te o bilenge asalisi te o eloko nini asali te. Claude Maluma yo penza bakoyembela yo toyembela yo mosali wangai molamu yaka okota na nkembo mosali wangai molamu yaka okota na nkembo yaka pasi na yo esili yaka pasi na yo esili
Papa Claude Maluma, yo bakoyembela yo bongo. Bakoyembela yo bongo po yo sali. Toleka na misala po baye babiso na misala. Papa Loma tomela mwa soya moke moke tokomi na suka ya lisolo na biso. Mama Espe Mulanga mwasi ya la femme légitime, mariée légitimement. Oya liembongo te atombola mosapi. Mama Espe Mulanga. Mulanga ekweye. Toko pesango. Lelo ezanano ya papa. Papa la zambulu zongi sate. Lelo eza ya papa Claude Maluma. Tomela mwasoi. Bolingo somi lolango na epa basusue ngai kwekenge lokola liso olekanya we zongisa amonanga na congilate c'est vrai okolo yoko zongo otia yango na micro belisa ngai mingi te okolia ngai seigneur wano kolia ngai malamu Bazua lolango na epa basusue ngai konzete ya mbila yo mengwelekelaka wapi mbobango bazuaka na matanga to na bafeti somi tokoluka ngai biso zelaka se ya nzambe po apesaka temple poni okopesanga manga mobesu papa basi bakanolie si je savais ça. Amici, maison Achille Vanamwanda. Basua, bomengo na eba basusue, ngai konzete ya pondu. Aokoti kinga na zemi, monoko ekosenga tondolo, na poko ekoluka ngai, itonge papa kozangisa te. Weya l'internet de Yaoundé nakokufaliwa ya ngungi ya nyoka babete balembete nanya mibomba sepona Yesu toyoka te o ebele ba mibomba kaka sepo ya bolingo si je savais ça Bafo Manoka Tabala Otombongo la fierté d'Afrique. Silko Chabani Pigeon à Londres. Son Excellence Didier Mou Bazua Lolango na eba basusue ngai konzete ya mbila yo bomengelekelaka wapi obango bazuaka na matanga to na bafeti somi tokoluka ngai isozelaka se ya nzambe po apesaka temple poni okopesanga manga mobesu papa basi bakanolie je savais ça. Son Excellence Ndombasi Bazua Ibenga na eba bazuzue ngai konzete ya mbondu Aokotikinga na zemi monoko ekosenga ntondolo na poko ekoluka ngai litonge papa kozangisa te Dani Esabi nakokufaliwa ya ngungi ya nyoka babete balembete nanya miboma sempo na Yesu toyoka te o ebele ba miboma kaka sempo ya bolingo si
je savais ça. Chimita moyebi makasi po ya moto nyonso basusu bakoprofitela nano ongo liboke ya moningo sombelango kwanga soki ozala mwana mo espoir ngo badesizio nazelaka yo na nzela ya zanga na misa na yo nakomi baba ata bombole mema kwamba Kilfred service na London boda bodako changement de fréquence bokaleka wapi nazongisima na kamati position a déception epa na gamba na misato elekimeka nazongisima ibomba na pasi nazongisima na kamati position baku epa na gamba na misato elekimeka nasukiawa l'infinitif Didi Kinouani Pepe Masaka boutique Wilma classique na Kampala Maison Romy Léa 105.4 FM Radio Panique Africa Landi Click tokomi bongo na suka ya lisolo na biso ya mokolo ya lelo tozwaki bongo libaku ya koyoka ndeko na biso Claude Maluma ye talisi biso makanisi na ye oyo balingi bongo kozwa buku wana Papa Lazare Mbulu okoki kotala yango bongo na Amazon oyo balingi kotanga yango na anglais na kanisi version anglaise pe ezali tokoluka Papa Claude lisusu apesa biso explication lisusu plus sur ba version ya ba langue mosusu soko version norvégienne ezali soko ba version ya ba langue mosusu ezali mais en tout cas na Amazon oyo biso tozali d'abord pays francophone et na version française ezali nde tokoki kozwa yango na Amazon soki bakano mosusu ezali oyo tokoki kozwa yango tokoluka susu Papa Maluma ayebisa biso na lolenge mosusu apart Amazon soki lolenge mosusu ezali oyo bandeko bakoki kozwa buku wana botondi mingi mama mimi ngai oyo penza nalingi kopesa botondi mingi na bandeko nyonso oyo basistaki biso na pasi oyo ekwelaki biso nalingi kotanga kombo te po bozali mingi d'une façon d'une autre moto na moto ayebaki ndenge nini ya kobondo mitema ya biso oyo ezikaki tuti ezikaki po tozosala makasi tobima na likambo yango bino na ngai boyebi ete makambo wana babimaka na yango na pete boye te me tokotelema tokosala oyo ekozala makasi na nguya na biso po te tokoka kokoba mosala oyo tobanda kosala botondi ya mingi penza oyo bana oyo bakamerone balobaka mingi meme petit moto nyonso ata okomaki te ata na makanisi na yo kaka esika ozalaki okanisaki libota ya mama mimi tika te kolo na ntango mpe na ngonga ayeba komona yo esika ozalaki na kombo ya Mavero na kombo ya bana na ye nyonso
tika te bopambola mabino banso esika bozali oyo wana euti mpenza na kati ya motema na biso na baoyo nyonso basimbaki biso. Bandeko boboto bondoki te mama Ivete Koko boboto, papa Lazare Mbulu boboto, papa Mike boboto, le papa de moi-même boboto, maman SPS